Bandeko nakanisa bolandi na ba television boyoki kaka makambo yo ngana lobaka. Bitumba ya misatu ese banda bango balobi yango bien. Mukonzi ya Oton alobi bien. Bobi bongisama bino tu bozali na occidental. Soki na occidentaux awa na poto. Bobongisama ya komela panda 3 jours. Bobongisa biloko ya kolia. Bobongisa biloko tu wana bozala près 36 heures. Donc bokobima te bokokende pai te kozalaka bisika ozali. Balobi yango bobongamaka bozalaka nango deja. Bitumba ekoki koya na ndengi tu. Don bandaku bozalaka nango deja. Ngate munalobi ya. Ngai te. Apres bango balobi bitumba kokoya. Ngana ebisaka bino se bandaki. Loba so ekatani sikoyo. Boloba teko ebandaki te ekatani te. Ebandi ekatani. Do na mukola lelo fobo kontaka ya liboso se salama. Ya mibale salama. Ya misatu yangoyo. Soke katani ba osala lisusu te. De bon balo bazoloba. Elakisi esalami mekatani. Ekomi na suka te. Mais bon, si na lobi yango mingi wana etalinga ite. O etalinga na yebisa bino, boyebisa bandeko na bino, o baza na Afrique, ba se prepare na likambu oyo. Po bango kuna, na yasi bazo prepare, na kolela bao baleki na élection te, na bao baleki. Kolela papier moko boye. Oye mati, oye kiti. Mena bitumba oyo, bakoyebaki wana ezaka nango ba papier. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors, bandeko, likambo ezali awa ezali boyi. Soki balobi ke nazokende na oyo Afrika, tena ba na oyo Afrika. Likambo ezali eza boyi. Polo bana bandeko na bino Afrika, bango provision baza nango penza na posa. Mais yango te mute kozala pe nécessaire. Oye kozala nécessaire boyebisa bango boye. Soki bitumba misatu ebandi babosana teke ba base bakan oyo eza kuna ya bapaya ya bamizungu. Donc bango mosala bakosala eyate bitumba. Bakoya bakanga contrôle ya mboka na bino bato. Wana deja boye bango. Pe oboza na mboka kuna na Afrique boye bango bien. Soke bandi ba papier wana babengaka dollar to franc to euro ekomi penza papier ya solo. Ya nango suna valeur te. Même biso na poto awa ekozala nango na tina te. Tout d'abord awa na poto 36 euro batia ya kobombama. Bongo bimano après elakisi ya wana babiloko ya somo wana ebeti. Si bokufaki. Oyo akufi te alors débrouiller olia eloko kolia. Obakisa ta 1 jour to 2 jours ata 2 mois. Do elakisi bongo. Mais bino kuna na mboka boyeba bomesana basolo boza pe na microbe ya ndenge na nzoto. Microbe wana mingi ezalaka ya malamu. Eliaka ba microbe mosusu. Donc boza capable na basolo makasi pokune ekoma ya makasi mingi te. Mais kokoma bo vivre bien. Boza capable mai eza contaminé bomeli bozo vivre kaka. Boza capable bondimelanga.
sikoyo nde bokeba kaka bakozwa contrôle na bino mpo na kozwa kaka te mpo ekotikala kaka mabele oyoyo bato bakokende vivre moke to kovivre kutu mingi so babimi na babunker eza mpe kote bato bakoluka mai ya kitoko ekoleka bamai ba eau minere oyo bino bomonaka eutaka na poto kote mpe bato bakozwa bilie ya naturel ata okuni te ezobota yango moko kaka bakote bino boyali place bokoyeba ke bovandaka na paradis bamizungu bayebi ki bozalaka na paradis moto nyonso akosa bino te bato bakodinda na libulu na bunker bayebi deja ke mabele ekobeba makambo ebele ekobeba awa do bayebi mpe ke biloko ebele ezalaka awa eutaka na bakote kote kuna do bakote bino bozali na Amérique latine kote kuna penza bakoyamba bato bakoyamba kaka bato bauta te mpo banalobi bien babase bakan oyo eza kote kuna atuka ezali mpo na kosunga mpe mpo na koyamba mpe bobosana te na bakan wana bavion ezali biloko to ezali bibundeli ezali to ezali kaka na kam moko eza kote kuna neti na Uganda oyo eza wana donk ekokanga mpa na bino na malembe lobani na Angola na difficulté Afrique du Sud nde bakokokota mpe kuna to bakokotinda eloko wana kuna nayebi te me na Afrique du Sud so batindi eloko te surtout kuna ekozala mpenza pepele neti likambo eleki kuna te na Argentine bazoloba na Suisse nde eza bien mais Suisse eza bien mpo na babunker bobombami na se mais mpo na kovivre naturel na libanda ezaka bakote na biso na Amérique latine bakote ya baargentine ba-Uruguay wana bakote kuna ba-Brésil mpe eza na Amazon do bandeko kote wana ekotikala ya mokie atuka bato bakoboma na madusu bakozela pre 10 ans te babima na madusu babando solola na bato basali babase kote kuna yango moni mikolo oyo bazotinda penza bambila partout oyo ya bango ata bolingi te kan ezala kuna omona batindi oyo toye koyede bino mpo bogarde zamba na bino zamba lokola Amazon nombre kaka oyo batindi bino mo bokanisi mpenza baye mpo na bien me baza wana mpo soki likambo atuka batikali wana bandako ya kitoko baotonga Congo Zaire wana bomitungisa te bazambi batanzanie Rwanda so totali kutu ex premier ministre akoma ovanda ne kuna ya Angleterre akoma ovanda na Rwanda ye kutu atonga ndako na ye na mbetu na ye akoma ne kolia be fufu bandeko bawana bakozwa yango na pete ntango bakozwa yango na yo eza teke yo kozala na bango te makambo kala bobosani yango na epoke ya kala ya baistalai ya ba Livingstone ya ba roi Léopold de bobosani bokalikila yango sikoyo ekozala ebele loposo wana ekoluka bisika kovivre bien sûr na sa mabele oyo ya biso loposo nazobangisa motu te nazoloba réalité banda na banda kosala bémission mpo na makambo ebandaki en Europe naloba jamais ke kokomema biso na bitumba misato naloba bango balobaka me mpa na nga papa robo eza deja bitumba ya misato so ekati ndenge moko kaka ngani manobengango kaka bitumba misato me bon motu moko te azomona yana mposa kokata motu moko mpe te azomona ekokatana alo bandeko bobongama ngai na 57 navandaka mpe nga moko nazalaka mpe na bana te nakutanaka mpe na bango te
famille nanga koti na linga baza pe musika po banana kola tisi koyo na ebite aparta na emona muke soki ngala ko bénéficier ni pas na bango bango ba ko bénéficier ni pas nga ezate donc elakisi soka ye atanga na kofi na ko regretter le côté et puis na vivre bien na poto na vivre penza bien koleka onga na kalikilaki siko na regretter ni le côté donc so na zo bisabino po parmi bino mingi bazana eloko ko regretter wane ebani ngana beti 57 ans naleki age lwamba kufa naleki ya Michael naleki ya tatu aza okatama ndefu ya barai boyebi ye pa bimisa bitumba mibale naleki bato ebele na koumela na mokili mpe na vivre kitoko koleka mpe bato ebele nakende mpe mosala te donc bakanga nga babisika moko teke batika nga ka vendredi na pema te nayoki mpenza gu ya mokili oyo na batemps libre nanga banda mpe na ye na poto ntina moko alelo nazala toujours véhicule napusa voiture koleka même papa kengo wa dondo donc nayoka na babilengi ya ndenge na ndenge na bina na kota babwata ndenge na ndenge bangaja nga kuti na bwati moko mpo na kobina nasalaki bamaneke do na vivre biloko oyo kitoko ata bomona nga nazali eloko te donc mpa na nga mpenza bilengi promax eleki oyo nayoki yango te nakalikila na vie alors soki nazoloba eya mpo na bino bandeko kote mpe kosangisa nzoto alors wana kuti naleki afrike mobimba nakozala 3e na monde bilengi ya wana nayokango kutu koleka moto aleki nga za te ata obali na 35 ngombe neti kamere obali kaka me bilengi ngai champion yango wana alors ntango ozotika mokili oyo sa kotonda yango atoka eza likambo yango nayebisi bino epuis bato na bino baza na Congo baza na posa kotika te baza na posa kotika surtout baza na posa te batorture bango bato mo babimi nulle part bakomo kanga bango bakomo beta bango biloko moko bakomo silisa moko bakobandango malembe ndenge ezalaka bamikonzi na bino batikali so mikonzi te bakoloba mpe te toye tosala bino mabe bakoloba toye tosangana tala makambo eleki na mokili toluka moye sikoyo tobonga tovivre biso entre biso moyindo na pembe boye sikoyo bakonzi na bino boyebi mingi baza kuna bayebi ka français no alors kuna kozala français te bato bandoloba anglais balangi ebele donc ekoma kaka totikela moto ebosala likambo asala mpo bakonzi na bino bakomona mpe ntinaki bokonzi yango te mpo salaire ozala te bapie o salaire bapapie no kolia yango yo moko donc makambo ekokoma sikoyo ebosala kwanga ye nde boss bisika bokoyebake kokunia manioko eza na importance kokuna babitabe bokoyeba mosala bilanga bamvwama bokomona bakonzi bakokende wapi meme traitement bakende wapi traitement na bokoko yaya sikoyo bakonzi wana bakotikala so bakonzi te badepute kutu bokoluka bango modele bakopaka te bobosanaki na vie kombo depute ezala bagouverneur o Gentili Ngobile esili place azwaka mosala bokomona susu te bokomona lisusu te biloko wana to esili sikoyo bokanisa bakonzi na bino bakomi bango moko kose sentir inutile bino mpe bozomona eloko kosenga na bango eza te dollar mpe komata nango te so mpe bolingi ekita na zero ekiti totala bapapie yango so bosala yango nini place bokoyeba sikoyo yango wana boyebaka bokanisaka te na mitu na bino soki esalami bokanikilaka boya bato te boya banyama te
Même ikuto nyama azo sentir ke mukile comme ndenge mosusu bino so bozo sentir yango te bokalikila yango te bokoyeba obio boli komona yango te bolobi topesaka nyonso na nzambe me pesa na ndenge bien opesi nyonso na nzambe ozwi telefone ozotonga 2 heures du temps ozokende yina moto kutu bosolola te mpo yoki na lisolo bamabe ebele ozosala opesi makambo na nzambe nzambe anani ya kombo to mozali oyo akela biso tala bandeko namona oyo loba tola tika. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.